Banza London TV. Mukili ayebi eloko ya voile te. Biso nde tozo bomba mboka oyo. Biso nde tozo bomba mboka oyo ndunda pondu. Kasi babanga kabiso te, bakabila kabiso te, mpe bapesa kabiso ba greni te. Banza London TV. One is Njili. So Kimbanteke, pardon, c'est comment Kimbanteke. Oh, ne Kisenso. Donc Njili Kisenso Kimbanteke yakaga ba voisin kangami. Mukalandunda uzote kango na 600, 500. Bo ozwini. Perdi kaka makasi. Perdi kaka makasi. Banza London TV. Nzela oya de la paix ya Kisenso. Toza pe na difficulté ya transport so ki tant to komi na moment mbula boy. Moto to futa kango 2000 francs. Aller-retour, salaire en wapi. Salaire en wapi. Donc ils a pas si gouvernement vraiment à résoudre la situation en Zela na biso. Banza London TV. Ça la on ambila. Mbila batuti. Ke batuta raté. Soko kati mbilo kwesi ali na ntuna ngwana bando sala ni masanga mbile bandiko bima. Tretarelo oni. Et tretara barena misu. Na misu wa. Mulangi oboyne cheza boy combien? 600 francs. Banza London TV. Ndenge bozo mona. Tozo beta sete Kinshasa ezaka gombete. Ezaka ma campagne te Kinshasa ya pe koto. Tozo kalisa de l'autre côté. Poto kinde na Sekomaf. Banza London TV. Difficulté peut-être ceux qui par exemple saison mbula boye, ce mbule beti. Awa mayo boto tukasa de boto banda koto type mena Sekomaf. Bon ceux qui pont exacté, nous sommes obligés à nous commenter dans ba boto. Et puis tout ça la mine zéro parce que là coût de transport est un peu moins cher, mais facilité na biso eza zéro ya matete. Banza London TV. Napona ki yango pona nini mabele eza mabele kaka, mabele kitoko. Kompani lobi ekangami ekufi kasi mabele nanga banda na zuango ti lelo oyo boye. Ezobokula ngai na bana na ngai. Banza London TV. Tuzana parce que zabatu mususu baza victime ya babus sociaux mais ne savent pas comment aborder la justice. Alors tuzana boutique wana bavocat bazali ebele o baza musala ya ko accompagner bato baza lésé mais bayebi ndenge ya kokili na justice. Commune eza na réalité na yango. Awa eza lié moko stratégique pour na ba légumes, ba biloko belo to liaka utaka awa ki na centre ville. Mais bota la place oyo. Ezali négligé. Moi obi oyo elegi ninyo. Oyo elegi ninyo ne ezabo. Tikala bayango lisusu. Yo kufela gene, okufa avant. Banza London TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Baimboka awa ndenge zabwe transport au kati yaka ndenge bozomona ndenge bomona population ba okita avec tant de difficultés mais bakati boye avec beaucoup de difficultés tous on baimboka na biso papa na biso mbote Papa boni calme ezali ça sur télé 7 to moni bino bokati si bo rumeli kuna na ngambo batraka seri kaka yoyebi mai ndenge mbule beti we mai ezalaka ebele yango to bande kozela bwatu po toleka. Sikoyo moyen okati moyen musu awa ezaka te kaka bwatu ka. Bon biso à part bwatu moyen musu ezate lobato ke na nzela ya moto kuno train ou bien moto okiti na poma tete zui oyeti koto. Moto pe nini? Cher, ezela papa. Yango to préfération to ya koto to kati na bwatu na moyen
Combien? Coca et Chaboué. Oui, ça 200 francs congolais. Vous avez pu boire 200. 200. Vous avez 20 tours par jour. Européen, c'est un bon rôle à bateau Robeti. Vous avez 50 000 n'engagez pas la biso siko na télé. Bon, tout ça na gouvernement basa la pon nzela oyo et faciliter biso bata koto yo. Ponga na yaka koto de temps en temps. Koto kunezanga monini. Wana ezanjili. So ikimbanteke pardon, c'est comment kimbanteke. Oh ndeki senso. Ancien. Donc njili kisenso kimbanteke yaka voisin. Merci beaucoup. Merci. Alors, maman Labiso, yo tu windo lambe Labiso na nini lelo to monyo na sachet monini. Papa na ngai eza pasi mingi. Moya ko expliquer mingi ezate. To singa kaka gouvernement lokola proclama ki nzela na biso ya tiaki on a programme en tout cas salango. Nzela nini wana? Nzela o ya de la paix ya kisenso. Toza pe na difficulté ya transport so ki tant to komi na moment mbula boy. Moto to futa kango 2000 francs. Aller-retour, salaire en wapi. Salaire exact. Biso tozo tanga na académie militaire. Tozo rabambongo ya kobimaka kokota ka ndenge nini. Donc ils a passé gouvernement vraiment à résoudre la situation nzela na biso. Bongisa nzela de la paix. De la paix, ba bongisa la biso ba tie la biso ba tipo mituka. Ekote belé transport et facilité biso. En dehors ya wana ba difficulté ni beaucoup tana na quartier na bino. Eza mai ya régie des eaux. Poto to ka mingi ezali ba foko na source mai to swaka nango ka ngwana électricité c'est koti courant et koti mais mai sikoyo na nzela vivre na bino kimia mobulu ezate donc bana na biso penza makambo désordre batika penza loba ke kulu na o eutaka musika nde koti mais o ya biso moko bana penza bakoma ba maître volontaire batia sécurité na mboka. Ba weekend boezaka neni ba utaka pe libanda ba yaka pe ko visiter bino. Bato oyo ba lukaka ke ba kozwa ba ferme koto oyo nde bango penza mutu bakotaka mingi pona kosomba betandi ya kotia ba biloko na bango na ba ferme. Merci mingi ya mama. Merci papa. Okay. Ma papa na biso yopo kata. Ngape na lokatsa na uti ngambo ya kisenso na okene ngambo ya njili c'est comment. Moto pe kata. Moko efuta pe boato bakati ici. Alors, merci beaucoup. Alors, Baimbo Kanabiso, Nenge Bozo Mona, Tozo Beta Sete, Kinchas, Ezara Gombete, Ezara ma campagne, Kinchas et Apekoto. Tozo Katsa de l'autre côté, Poto Kinde, Nasekomaf. Ah, on a vu le prophète de Kinshasa. Moi, je pense qu'il y a mon chef de l'État, le qui est le peuple d'abord. Tokanesi, en réalité, Ziano, dis-moi volume. Donc yo za moimboka pena ngala landa ko fort tamona zo ko tiyo ka biba boy banini na atalu fort. Alors l'autre ota bino plaisir na sentiment des années. Bon sentiment na ngesalinga plaisir pour tela ka ki boya ka ça la bien fort na mona oti ozo tambola ba côté ya nini ya côté ba kina ngumba mangenge nge et ça la plaisir fort pour journaliste abona na mona te ya osalinga plaisir banini na lili fort. Merci beaucoup. C'est bon. Des bonnes choses. À jeune, hein? À Olukamon, on a une kimia. Tout le monde jeune à boy. Coup de chapeau, hein? Merci. Bon. Alors, réalité à Kino, la réalité à Londres. Tu es au 4 ici, hein? L'équipe n'a pas su côté à Kissin, sont à 4 ici. Yo tango Luko, la Mercedes, n'a pas ah, tu dis Kissin, c'est ok, c'est quoi, puis? Ah, ok. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit, c'est comment une équipe n'a pas la bisoboni. Madame Tata. Yo qui est-ce ok? Na comme quartier na localement na bakis quartier 1 mais apparemment batakoto ba mingi ka ba héros te me rappelle tongo ngande na zolo bakis na ba pharmacie koto ezate on a zokende ba rapide na kaya biloko ebele awa na iska boza ezate te zali pe même na gombe ko ta pe pharmacie mususu kisi moko pe ezange ke pe place mususu ya nga zo rapide na quartier yo sa mbula bonya bon na koza ba 5 ans. La difficulté na pétrole Congo mais na koto na 5 ans. La difficulté ni beaucoup tanangwa. Pour difficulté peut-être ceux qui par exemple saison mbula boye so mbule beti awa mayo boto to kasa de boto banda koto type mena c'est comme bon ceux qui pont ezate sommes obligés à ko nyoko toujours na ba boto et puis tout ça la mingi zéro parce que là coût de transport est un peu moins cher mais facilité na biso ezan zéro ya matete. Mais tous ceux qui m'ont pris, ils sont plus chers.
le difficulté toza nango yango wana yango soki basali biso nzela de la paix mituka ekutaka banda pont matete ti lemba yimbo mais à condition ke nzela wana eza te c'est pourquoi difficulté toza nango yango wana sepela babia ba légumes ba biloko ebele eza moins cher ba biloko te wana omona nango toki okatisa komonaka eza yango na yango apparemment bakino ebele bayebaka importance ya sekomaf te bon oyo bayebi oyo bayebi te bayebi pe te oyo osenga na bakonzi ya mboka nde baolanda biso siko mpo ke elobi badifficulté bino boya nango batala mpe bino bon difficulté na biso toyebi ke eyera bacampagne ebele balobaka trop napesi un exemple ya vice président ya Sénat ndeko ya biso coordonnateur société civile boni coordonnateur société civile bongo tika biso kaka boni ça non ça va il faut vendre koto ngapi na vendre koto ça fait pratiquement une année et demie que naza awa la société civile mboka na biso comme ebele yo za na société civile wapi nazali moko ya bakonzi ya société civile républicaine du Congo SOCIREC en sigle eza okambama na président Augustin Bisimwa. Rôle na bino ezalaka nini bino bandeko ya société civile? En réalité tozali vrai défenseur ya population, donc partout il y a les droits humains eza bafoué tomeka kosala de notre mieux pourvu que moto aza lésé akokana ko se retrouver na badroit na ye. Est-ce que bakawana ya non respect ya badroits humains awa pe bo connaître ngo? Bon, souvent ça est remarquable à niveau de la police par exemple, mais entre la population elle-même il n'y a pas grand chose parce que tout ça là kabatelier na biso kotali na kwekuna c'est là où nous réunissons les gens pour nous expliquer bango ba droit ya bango comment est-ce qu'il faut se comporter vis-à-vis à Batumusus. Alors moi ba biais à un peu trop au niveau de la police parce qu'il y a ba kamoko ya arrestation arbitraire. Mais chaque fois que intéresse biso tokenda ko intervenir et puis tuza osala un peu moi makasi pour que bakawane okana kosila na ba avocat pe kuna na kati ya structure na biso tuza ndo to bengi boutique juridique o tuza na ba parce que zabatu mususu baza victime ya babi sociaux mais ne savent pas comment aborder la justice. Alors tuza na boutique wana ba avocat bazali ebele o baza musala ya accompagner bato baza lésé mais bayebi ya kokini na justice. Alors bayaka bakawana ba répertorier yango et na sima nango biso to tinda pa ba avocat na biso pour que bakinde ko accompagner bato ano baza lésé. Alors le lot est ko visiter mais tout moni maman moko là mingi ba culture d'abord autant que la rango on observe bon ça les années. Bon musala bango c'est quelque chose on ngamo personnellement na apprécier mingi parce que soko tel même na niveau ya ville ba jeune coopérant mona ebele wana zabana kisenso ngai avana ya na bando futira na matonge et puis na yego se rendre compte que via au foot là c'est très difficile donc na za obongise pas batu comme na za na terrain nanga koto j'ai pris soin na construire ndako nanga na vandiwana et parce que je suis là na yego comprendre que il y a aussi la vie na kati ya kisenso et puis ce sont des jeunes au baluka kambongo na ndemo bo esengeli bazana bakulu na bazate ba brigand en réalité bazate parce que mito zo omonyo ko se rendre compte que batu bazate terme berete c'est-à-dire tous les jeunes ceux qui tongo etani bagwana ko vagra ba occupation na bango ce qui n'est pas le cas na ba côté mususu. La preuve c'est que ndengo eboye omoni banganda tellement te ezate o ba bisika mo ba jeune ba fandaka ba mela soki jamba soki ndeni parce que tout le monde awa une majorité absolue baloka mbongo. Donc eloko esepelisa yango wana parce que kuta jeune garçon azozo asoya kosala bilanga na ye osoka zana 10 plate-bande soka kokina oteka yango akomaki 100 000 francs. Donc il n'a pas intérêt à okindi kosala kuluna to mabe moko boy. Merci beaucoup. C'est moi qui on a commune à Kimbateke. Donc nangamo kuna ndeza kisensu sensu otoyo Kimbateke kuna nangamo kuna njili. Je pense que après que uta kisenso toyaki awa na Kimbateke sikoyo
tozokende sikoyo côté mosusu mais commune na commune eza na réalité na yango awa eza lie moko stratégique mpona balégume babiloko ebele toliaka ekutaka awa ekendaka na centre ville mais botala place oyo ezali négligé. Moi je pense que l'état na biso akokanisa bandeko oyo bazosala mosala oyo agriculture pour que basala ba conditions bien et aider population tokutani esika mosusu suite. Mama abiso mbote mbote kombo nani nga kombo na nga Marie tu as ozo tiana kopo ezani eza masanga mbila oh bouta nango wapi nauta nango kuna koza ba jardin ka kuna bato basalelaka nga yango basala yango na nini mbila basala yango na mbila bazwaka mbila batuti te batutaka te soko okati mbila okwesi ale na mutu nango wana bandi osalele masanga mbila ebandi kobima etretaka eloko nini etretaka barin na misu na misu molangi oboye ndeti eza boye combien 600 francs eza boye eza na baconséquence moko te na nzoto eza na eloko te so omeli yango ozotraite ezotraite nzoto nyonso maladi nyonso ata sikre elingi omata ye komata te yo ntango yo ozomela agene ntango ozomela na oyo ewutaka ngola soki wika zala biso ozolakisa yo masanga solosolo ok tala masanga naturel oyo ndenge eza boye ebakisaka un plus soki olingi oyeba baverti nango luka André Njeka directeur technique na biso réalisateur zala meka non oyebi oyo eleki nini oyo eleki nini oyo ndenge eza boye tikala bayango lisusu yo okufela agene okufa avant oyo ezotraite nayesi bino le sel moto oyebi baverti nango eza réalisateur na nga André Njeka na Thibaut mais nyonso to otieni nga moko oyo boye combien André Njeka komopekisa nga lisusu natikeli yo oyo nga na baye oyo natikeli oyo oyo sikoyo nde eza boye moya otiela nga nakende na centre ville ya te otena kotiela eloko ezali nango nazanga biloko te biloko ezali balitrage eza nango non mais na olangwa te mpo okolangwa te émission na esili te so olangwisi nga moye nakende kote ya lembe koza esu te okolangwa te mela okolangwa te bana lemba so bomoni na commune na bino te donc nini epa mama Marie alekisi dose okolangwa te yo mela kaka le roi mamami mamimi te ma Marie yimta sala o donc so omoni na commune na bino na comité wana mbala sima po oyo masanga mbile esalinga mwa nini. Bon, merci hein. Merci papa, na sepeli mingi komona bino. Baimboka donc tokomi presque yo pe quand même oyaka de temps à temps omela eloko eza kitoko pe elenge oki ona gu nini mpo bato ebele bamela masango oya nini wana eza na gu moko neti miliki neti naocomprendre te quoi neti mwa ngai omona bajeune mosusu bamelaka bamasango ya mabe oyo edétruisaka yo tonke congolais elobelako nini wana masanga mabe te eza moto so otie tige allumette opesi boye bu mie vomela oyo eza naturel baextraire yango ka mbala moko oyo wana ekomi tokisa boye zangisa boye lamba boye esala boye ya makasi wana ekende kokamula oyo mpenza baintestin. Merci beaucoup hein. Je pense qu'il y a bomoni ndenge tozomela donc tokomi na presque na suka émission tozomela na équipe nanga André Njeka, réalisateur émission. Donc, peut-être to chauffera pe, tu ne t'as pas la moi. To toka makasi, talaga. Moteur réchauffé. Auto katsa bibale kuna kotama na bangomba. Il faut qu'on se rafraîchir. Donc, toza ko se rafraîchir. Ma tozo ya siko avant que to souki ça to ya na commune na bino. Ya champagne. To betanan. Yo gala.
bolanda kombo eza liboso te bino bolandaka makambo eza na kati. Alors bato ya champagne bakosala biso. Oh vraiment masanga naturel. Ozoyoka penza ke oui. Donc nyonso eza na kati. Donc champagne tout. Na ba arôme ya somo. Alors pour dire que masanga bien ngoyo masanga mbila Rolanda ngo puis ko sa mabete. Tukutani côté mosusu. Bon équipe nanga réalisateur nanga André Njeka directeur technique à Télé 7 toujours changer place to na commune na bino héros dans l'ombre nde babengaka ile bo monto bimisie pour to mela moko et puis to kende to mela masanga ya mbila ibakisa biso makasi parce que musu ba comprendre bon to temisi caméra dans l'espace pour biso to zo moko mukie be to continuer caméra terminée. Bon eza bilo ba innovation hein. Donc caméraman aleki na ngambo siko caméra na simbi caméra et banité et c'est en suspense le la drone système numérique donc eza biloko ya mikolo yo basaka ba recherche hein. Bossa ba recherche pour comprendre nana zo filmer caméraman technicien réalisateur ba vendre sika moko mais nana zo filmer nana filmer bon alors tukutani kuna à suivre. Maman biso mbote. Mbote maman. Chapeau na okitoko hein. Alors, toujours continuer hein. Alors, à part bilanga ne bomoni ndenge bato ba osala wana ne ba oteka bandunda mais ba mamba ateka la bamba graine. Maman na biso aza, maman na biso mbote. Mbote. Comment nani maman? Ah, Marie. Maman. Oh, zoteka to mona bambika banini, eza biloko nini? Mudibu biteko ngai pina lukisi na biteko ebele bandenge ebele. Ezakande ba graine boya ou ba banduna to lier ezakande boya. Ezalaka bongo. Tala ko na bilanga kuna. Yo bosumba ngo wapi? Bayaka kotekela biso bato bauta ka mboka. Donc utaka mboka bino bosombi après boteka. Après biso tozo somba na bato bilanga. Biso bato bilanga tozo somba na bango. Kisi mbula bonde osa musalo. Eh. Nga mutu naza na 85 sikoyo. Oui. Banyango na âge moko moke. Na âge moko ya bana mibale. Oza na bango combien? Tanti. Pona osa musalo ya koteka ba graine. Hein? Pona musalo ngo po nini? Eh napona ki yango pona nini? Mabele eza mabele kaka, mabele kitoko. Kompani lobi ekangami ekufi kasi mabele nanga banda na zuango ti lelo oyo boye ezobokula ngai na bana na ngai. Mosango ya agriculture to ya koteka ne boteka boye na mboka na biso pe na lokumu eza na valeur. Nge bino bobanda kasi eza na valeur kasi pa na biso valeur. Mukili yebi eloko ya valeur te. Biso nde tozo bomba mboka oyo ndunda pondu kasi babanga kabiso te bakabila kabiso te mpe bapesa kabiso ba graine te biso moko lokola tala bandunde yebele mokala ndunda ozoteka ngo na 600 500 bo ozwi nini perdi kaka makasi. Bosenga na l'état te na association de blonde bosala kolela po bakanisa bino lukula boyebo inakanisi lelo mbala 10 ekoki na yambi bino liboso na yambaka bino na kati ya bilanga nanga oyo. Bilanga eza na singa ya sima ya yo ha? Oui. Kasi mabele na o? Mabele nanga oyo pe ndako nanga ya bibwele kasi nde na lembi lukula na zaboy moyen na sala lisusu eza te. Ke bibwele bilanga na mboka na biso batia bakonza mboka batia yango kate ezaka nini? Batiaka yango kate bango batiaka makambo na bango kaka babale bato babetaka bale bato babinaka bato bakendaka mokili kasi biso moye batindika biso na mokili eza te. Saka bino pasi mingi ha? Salaka biso pasi surtout ngai penza.
esalaka nga pasi biso tozosala mosala ya makasi kasi babanga biso te bakokabila biso te bakoyeba biso mpe te. Merci mingi mama jokanisi lokola gouvernement ya sikeye bakotia makambo na bino na mesa. Bango bato baza nanu batia sikoyo boye ngai lokola nasali boye nani akoyeba nga lisusu moto akoyeba nga lisusu aza te chapo bakoyeba ndenge nini chapo ngo mpe mazopo kasi mpo na misu te pusieli ya misu omoni te nalati maneti na misu pasi moye eza te soko nalati boye mpo na moi olingaka mosalo mingi na kitoko na bomwana ndenge ozalaka nango me otenir kaka na mosalo. En tout cas mosala oyo nga nalobaki yango yaya na ngai azalaka koloneli na ntango ya Mobutu nkutu nanu te. Mbona ezalaka nani? Mbidi ya mambo azwilanga mesa na zandu natekaka bilamba asinga nalobi leli Mobutu leli alobaki kaka nde salongo na kati ya zandu tozoteka bilamba salongo eleki makasi salongo ezali mosala moko okokufa nango salongo soko ozwi mosala ya salongo wana ekolesa yo ekobokola yo pe bana yango kosomba mabele na yo yango na ye kosomba mabele na ngai kasi mabele na ngai bazolia ngai na liboso nyonso na kuni banziete na ngai moko. Merci mingi maman la biso. En tout cas vraiment nasepeli bolobisa nga likambo. Merci beaucoup botela ba maman ba âge bazana yango azo travailler durement pour que a aider population. Tala âge maman zanango abi azana 80 ans. Abani na mbula nini ya kosa mosala oyo. Moi je pense que l'état batabo ba ko mériter soutien, faut qu'on soutenir bango. Eza pasi makasi na mboka na biso za regrettable ba mbongo so be ba na makamba pamba ezanga mutu na makolo mais tala ba mama yo senge ba soutenir bango. Ba ndenge bo mona ba graine oyo bilanga omoni bato basala na kati kuna ndenge bozo mona bilanga wana bateke na bango ba graine bango yo mama ndenge bo moni avandi wana. Moi je pense que to linga mboka pe to linga bandeko na biso. To kanisi bo contempler ka moi muke bon to zonga na kati pour to clôturer mission na ndenga kati pour na lobi moi trop na ki motema moto na mela tante samba oleke na mela gene ikobe bisanga moral na mela moi samba muke pour ça masanga moko za naturel et puis to clôturer mission au kuna même makambo to lobeli ça pour l'intérêt général. Moi je pense que ba autorité ba konzamboka ba kosala effort na gouvernement ya sika ba beta c'était agriculture, pêche, élevage, pisciculture. Banza London TV.